général Nyangambwala à Brazzaville, la force qui écrase. Saratola Babizou. Bonsoir na balandinyo so ya STB TV, ya Saratola TV. Na Sarabino mbala na mbala ke Saratola TV a pierre d'information le peut-être ça aura d'information na source. Et lelo yo bomoni makambo ezo régner na internet et na page ya la mama par rapport ya liwa ya mwana na biso ya danseuse na biso chef na ba danseuse na biso eza bongo na kombo ya Nicaragua mwana na ya mwasi autai kokufa epesaki biso nyonso tupasi me namoni liwa ya mwana bato mosusu ememeli bango buzz donc bakoma oloba makambo eza yango te bainformation na source baza nango te atikali ni komona mama mwana ayebi siège place matanga eza te eloko moko te me aopesa bato ka information tellement biso toza na kati ya f victime na bino bamessage ezotambola par-ci par-là nga Saratola naza wana donc il faut topesa bato totransmettre bato oyo eza vérité donc lelo nde bozomona nga Saraboye naza na siège ya matanga place matanga ezali naza bongo na ye moko Nicaragua mama ya mwana na biso tobungisi en tout cas bonsoir madame mes condoléances merci en tout cas na kozwa autant minute cameraman soko poussa na moke eloko oyo esali ke nga Sara lelo na matanga po biso yaka matanga tozaka wana do bino bozoya matanga te boto insister na biso pe bato baya pe matanga pe te mais soko ye matanga te ozo dingo zo information oye oluki te mama ta bayebisi biso boyeboye na ina zo vraie information si réellement eza bongo ozo information te osala émission na yo po eza buzz oka bolinga kombo afali epiaka bino bambongo ezo faire voyager bino ezokotia bino bambongo na basite tellement kaza le king bokoki koloba o bokoki koloba Nicaragua nga bengako chief na nyonso oyo ezoleka na internet parce que na cause otante bato baebele bazozela yo recevoir bango et babi le king bapepe sur $300 ebembe umeli mwana kufaki quand bozosenga bambongo et tout nayebi te donc cameraman kozwa pena nga pe te po parce que faut bayoka ye moko aza s'exprimer parce que mission oyo etalama partout mpona opanzango même na bapage nayebi te soki okoloba nini vraiment. Merci Sarah pour la question na yo liboso nano na mawa mwana wana toperdre grande fille na vraiment ya 16 ans et puis baémission wana soki ya la mama wana donc tant kutu ya kokipe makambo wana eza te mpo nayebi bapage wana te et puis ngai enanu bafani no baolandanga napesi bino bango te trop naokabola mawa na ngai na bino bato bolingaka biso et puis mutu oyo azomemanga na poto ri combien oyo azopesa mpaka otikanga na poto mpo nga nakende kolela na déclaré te président na nga apesi $300 mpona matanga mwana ngai en tout cas nazo recruter na bilobaloba mpo bango succès na bango balukaka na nsima na biso nazo comprendre na ngai donc eza na sens te oyo makambo biso babongo koloba bongo na tv bonuire biso bobebisa baréputation biso eza na sens te soki bazana baoyo bazana mwana nga akufi même pas une semaine ekoki na te tobimisa lobi tokunda ye dimanche nayebi te moto oyo nga nakende ye kosenga mbongo oyo nga nalei patron na nga oyo asalelaka nga na okuta eza ya minene koleka makambo oyo donc nayebi kuna ya koloba ndenge te totika bapolémique so oza na mposa succès impact na matanga ya danseuse afali te biso ozokabola mawa donc nayebi te nakokomprendre bango te usoti soki président na nga apesinga mbongo fo naleka nayebi te soki boza na mposa boyeba soki asalaki nga nini soki apesaki nga nini biso oza bata oloba te eza niveau na biso te biso makambo to elekaka na calme na silencieux mwana nga baokunda ye kitoko tozolela avec honneur et puis tosengi motu te toza na mposa aide te tosengi motu te oyo oleka olobake non danseuse azolela nayebi te danseuse azolelaalekinga tinda ye $300 epa nani na butu et puis na butu to na moi et puis mouvement na biso esali 12 ans esali 15 ans tena yango 15 ans on oyo asali pa fali ya butu to ya moi il faut confirmer bango f victime esali 15 ans te parce que oyo ye asali 15 ans na f victime
likolo wana 2 ans wana bobanda otravaille victime na butu to na mo nayebi te peut-être bango baza peut-être na monde na bango bakendaka misusu bamonaka yango deya na 15 ans mpona nayebi ke mouvement na biso esali 12 ans to 13 bapolémique tosalaka polémique na likambo eza na sens ya kolobela yango eza na sens te tolobaka yango likaka kwasengi te naza na le king na kolela nini vraiment naza na le king na kolela nini se boza na tembe lino batatembe ya bilobaloba boya matanga mwana kufi kore ebima lobi boya matanga en tout cas Nicaragua eza pasi mingi ya koloba mingi te ngani nabakisa bacommentaire omoni na monde lelo na minute oyo na temps oyo bozoconfirme biso ke Fally Ipupa aza le king aza mpenza le king ya baartiste congolais donc ye nde mpenza asimbi ye nde asala makambo parce que namoni lelo soki ofingi Fally te soki olobi buzoba na nkombo ya Fally te soki osala émission tie nkombo ya Fally te otalama te donc il faut oloba makambo ya Fally tellement bamoni ke contrôle ekangi badi makambo ya contrôle eza te baprofite matanga danseuse nekuta akufeli mwana tika topota buzoba boyoki mama ya mwana chief na biso ya badanseuse ndenge azoconfirme ke atikali kosala appel ou demande epa muntu te et puis de 2 mwana na biso akufi asali pas même une semaine tokobimisa lobi tokokunda dimanche de 3 Fally Ipupa le king atikali jamais kopesa ye mbongo bozoloba montant ya $300 toyebi yango te de 4 asala 15 ans na F victime te pour F victime parce que F victime esali 12 ans ezokende 13 ans alors yayo ozoluka buzz na nsima ya le king topesaka bino kaka babuzz yango mais en tout cas bezo boluki ya mbalo nde esimbi te boluka moyen mosusu en tout cas nakeno su mosika te soki okolanse programme ya matanga na un mot de la fin na yo na bafanatique na yo programme ya matanga mwana nga akufaki dimanche passé pardon tolela ye matanga ndenge ebima samedi tokunda ye dimanche to asali même pas une semaine na mort makambo ne ezokende bien makambo to eza kitoko to wana ntango olela moto te peut-être bolinga tosenga bino nini mpo nyonso to ezali deja oyo papa nanga apesinga patron nanga apesinga nakolia te na ye na tv naleka mpo naloba nalakisa bino eza en sens te napesi na bafani pio balingaka nga Nicaragua yango te bayebi ke Nicaragua eza niveau na ya makambo te oyo patron nanga azosalela nga aomema nga na poto nayebi te soki mbongo ya matanga na mbongo oyo makambo oyo aosalela nga eza na niveau moko te comprendre mwana kufi botika nga lela mwana nga na kimia que son âme repose en paix wala camarade nanga botika konuya nga polémique succès na bino eza na kombo matanga mwana nga te mpe nasengi bino te na otika kosenga bino te napesi kaka mbote na bafani tu bao balingaka nga boya tokabola mawa tolela mwana biso avec honneur toza a na komina tolele na komina bandal ebima lobi samedi tokunda ye dimanche merci vraiment en tout cas quand nde na banda oloba pas trop de commentaires pas trop à dire oyo ezalaki important na transmettre bino message tellement toza na place ya mawa toza na siège tozokabola mawa na chief na biso et quant à moi je vous dis déjà au revoir bye donc pesa mutumbo tete donc merci beaucoup.